Bana Kin, Bana Brazzaville, ministère des Sentinelles organise une nuit de prière, une nuit de l'onction, une nuit prophétique dénommée Bishima, avec le prophète de Dieu, le prophète Bishima, l'homme des surnaturels, prophète Ezekiel Matitika. Abengisio mutozolanda, yaka na mukumba na yo, yaka na maladi, yaka na problème, nyonso, oyo elembani yo. Simba tango malamu, tolobi le 26 juillet 2019, de 19h à l'aube. Thème: Dieu suscitera un grand prophète parmi son peuple. Dozana commune ya monga fula arrêt interface. Okiti otuni Mayalos, okomina Mayalos, otuni église ya prophète Ézéchiel. Bien aimé dans le Seigneur, Kinshasa Mobimba général, Brazzaville na bengi sibino na veillé munene eza butu kaka moko. Et que salama le 26 juillet ya mois oyo juillet na lobby à partir il y a 19h bien aimé eza veillé eza dénommé Bishima ozobalate ozobotate makambo esimbate na bengisio na veillé yaka muto lembi na ba problème olobi ke ba prophète ba lembi sa yo ngai prophète Bishima na défier problème na yo na défier maladie na yo na défier bobola na yo yaka na pesa yo Bishima na kombo na Yesu. Mbote na yo muto zolandanga na ndako na lobi boye prophète ya Bishima, prophète ya ba mama abengisi yo muto zotale na télévision, ba mama surtout, ba papa pe surtout. Prophète ya Bishima aza ya bino le 26 juillet eza vendredi oyo. Na lobi vendredi kaka oyo na zobanda à partir ya 19h na bandi déjà otobengaka réception prophétique 23h. Titongo eza Bishima na Bishima. Bishima elingi koloba nini? Yo zolanda ngai obalaka te mwana mwasi okomi na 45 ans. Soko ye ozui mai oya Bishima, mai ya prière na bondelaka pona ngo pendant 7 jours. Osaleli yango kaka na veillé wana okomona dès que ozobimaka na tongo mobali ya vi na yo amonani. O mama bana no babalaka te yaka na bango. O mama mobala kimayo abeta 100 ans 40 ans na yebiso na butuka ya veillé mobala kobenga yo na kombo na Yesu. Yo mwana mwasi bibota bota bakomisa lokola balo bazobeta pamba sabedi bazopeso bazemi chaque année mais le pété na mosapeza te libala ezate na bengisi yo yaka na veillé oyo eza pona bino basi oyo bona ba problème na veillé wana na kobimisa ba mbongo na ba sac na ba gode na bino ndenge Yesu abimisa ki mbongo na Matthieu 17:27 ya ba vie boya na veillé eza kaka vendredi oyo le 26 juillet à partir ya 19h. Yo mutu wana ba problème benga siko numéro oyo pona Bishima na yo. Bote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka soule baoba ba bonsoir ba bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment bambote ebele bisika biso bizwi bino nzamba lola ayeba ko batela pe ko pambola bino. Vraiment bayenge na bandeko na biso ya MPV ya longo lelo mokolo ya dimanche ba bon dimanche na ba abonné na biso nyonso. Toi sakili la paix, respect na ba chef coutumier na biso. Vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique. Ba bonjour ebele na ba Sainte Thérèse ba kimia pe bondeko na kati bisika bizali. Milimo na bango epema na kimia, Sainte Rita, Sainte Thérèse. Vraiment ba noirité et puis ba pape nyonso baleka pe na ba am na bango.
Bandeko shalom na ba homme de Dieu. Shalom shalom na ba homme de Dieu. Eza ko yinda epa ba homme de Dieu. Yango biso pe toye kande toye bisaka bilo toya ka malembe malembe. Toko koma. Yango la toye pona to décortiquer likambo oya tricherie ya pasteur Kiziamina. Vraiment esali tapage. Nani alobi te biso pe tokotika la si matin. Toye bisaka bilo toya kaka lokola nkoba. Toye pe kosala ya biso analyse. Batata ba mama bandeko bozana se ya sous les baoba. Et pas ya mama leki na bino la danoise. Vraiment oya sepela koya kosala ba analyse. Pe oya zali kosunga ba famille ebele, ba mabota ebele, ba jeune fille na ba jeune garçon, ba koka kokuta na bolingo ya vie na bango. Yango wana zobenga bino boya ebele na sous les baoba live together. Bo s'abonner, boya ebele, yaka kokomisa kombo na yo, yaka kozwa mobile na yo pa mama, jeune fille yaka. Ba jeune fille à London, boye ebele, bozo kolela, o mibala ba Congolais bazate, bozo keno bala ba Nigeria na ba Ghanaiens. Ba mama ya London, bo benga la danoise, mibala ba Congolais bazalia. Bazo luka bana basi, ba jeune fille, boye ebele, bo benga bo tuna ba jeune fille nyonso ba bengi sous les baoba, bazwi mibala ba Congolais. Boye ebele, ba jeune fille à London. Boya botika ba Nigeria na ba Ghanaiens. Boya kozwa mobali ya mboka na yo obeta mwa lingala na ndenga mukete. Ba mama ya France, merci na bino na ba jeune fille ya France na confiance bopesaka la danoise. Vraiment nzamba mona bata France. Yango na solidite na France ekiti. Ezalaki na 60% solitude na France et comité na ba 20% parce que ba yebele bazui mibali na bango. Vraiment ba papa Belgique bozo décevoir la danoise, bozo bengate, ba maman Belgique baza kaka kozela bino. Ba papa ya Belgique bo partager, ba papa Belgique boye ebele, ba maman Belgique bazo zela bino. Vraiment ba dekolanga États-Unis basi bakoti masolo yo, Canada batika lisimate. Donc yo mutoza ko douter okotikala l'échec lokola mokombo swazanga mokila yaka. Seul conseil na pesa rabino soko lingo benga mama leki la danoise kotuna conseil na mutute. Yo obele na nzambe na yo, soko zali catholique, Maria losako otondi gracia, soko zali mutabi nzambi kota jeûne et prière, ozali mutua musulman, oh ba salam ebele na bamde kona biso ba musulman, sambela 5 fois, o sambela rapete, sala méditation, yaka bengala danoise. Nyonso ezoleka na kati ya anonymat, distrait, anonymat ya makasi ndeko na ngai. Boya ebele. Bande kotoyela biso kosolola, tozwaka ta na biso bongo, esalaka bien mo animation oyo, epesaka bien elongolaka mwa ba stress na kati ya banzoto. Vraiment, bomela mwa kopo ya ti, kopo ya café. Pourquoi pas vin rouge na vin blanc? Ça dépend ka eloko ni okolia, bande ko na ngai esalaka nango bien. Mai pesa bien ba mo ezobima. Boye belé la danoise azala kati ya congé à 6 semaines. Bisengo na bisengo yo benga na yo kaka. Après déjà ba 10 heures, après 12 heures, benga la danoise au solola pe kozwanga et to développer bande ko na nga kaka saninga mukete. Bilongo boyebi pe to ana tina biso ya citronnelle. Citronnelle na bulukutu. Vraiment boye ebele bo benga ou bien okoti kaka na www.congoti bakomango KONGOTEAT.com. Voilà, congoti.com, pardon. Okoti kuna oromona ndenge nini okoki kokomande tina yo et kokomela yo ti epai nyonso zali. Même aux États-Unis ti wane kokomela yo. Vraiment boya ebele
eza bien ti wana eza vraiment so bomoni nazo insister parce que tolongola ba cholestérol na kati ya banzoto ba douleur elongwa ezoleka bien. Tokos kaka na tokos. Vraiment bandeko na ngai eza soni na mawa makambo oyo towuti komona oyo mutu nyonso tu ajige na ndenge ya lingi ko jugele yango. Me bandeko na ngai bomoni ndenge basili ko filmer Pasteur Kiziamina azo tricher na kati ya auditoire pardon. Yo kanga su auditorat militaire. Azo tricher na kati ya auditoire. Et puis azo tricher cours nini droit coutumier. Yango nanga yesaka bino na pesaka mbote na ba chef coutumier. Ebele balobala danoise yo mbote na ba chef coutumier. Bota la pasteur akei ko tricher ba chef coutumier ba siliki. Bazaya ko silika balobi biso tozali ko tolingi droit ne ekota na kati ya ba congolais. Batanga yango na bokebi nyonso. Comment ya ko tricher? Bande ko pasteur a tricher. Biso to analyser vidéo wana. Bosi bomoni yango betoko zongisela binongo lisusu. Il faut botta la vidéo wana botala ngona bokebi nyoso bandeko nanga. Soko tala kiango zwa tana yo tala vidéo wana. To tikeli bino tambo tala vidéo wana. Puis tozo zongela bino na lombangu nyoso. To yebisa bino penza eloko nini sous le baoba akanisi na miniti oyo na tricherie ya pasteur. Twende.
Ba mama batata bandeko bosili ko mona vidéo ya pasteur. Pasteur renommé. Pasteur titré. Pasteur oyo bino mo boyebi azwaka ba révélation. Pasteur oyo azwaka ba vision. Ye wana bakangi ye lelo a triché. Et puis balongoli ye recteur ba alobi ke il faut batili ba signer lettre balobi il faut balongola ye na classe. Parce que bakangi a franca deli bandeko na ngai a triché. Problème eza sous plus grave. Les pasteurs aleki na ba réseaux sociaux aye koloba mensonge. A kosi yo bazalaka na code. Code ezalaka te makamba lokuta. O abandai kotala kombo na ye. Banda ya botama yebi kombo na ye. Pasteur Kiziamina. Il faut atala ngo na kati ya livre ya droit coutumier. Code nini o ya linga koma na papier na ye code ezati. Bande konanga ito zwaka makambo à la légèreté. Toyebaka ko analyser makambo. Bino boza sûr. Mutu oyo a filmé pasteur. Azalaki ko landa ye sima. A koti na auditoire. Alobi lelo nga na ko filmer ye. Loin de là, non, absolument non. Moi na mobali oyo a filmé pasteur. A monaki pasteur pendant longtemps. Azali ko tricher. Azali ko tricher, azali ko tala, azali ko tricher. Et loko eko sala kalobi non. Oyo azali pasteur. Comment koki ko tricher ka er nyonso boye? Parce que c'est son habitude de ko tricher. C'est ça les garçons. Sikoyo idée yeli ya lobi non. Il faut na filmer mbalo ceux qui a triché na ko filmer ye. Bande konanga c'était comme ça. Ce n'est pas que les garçons azui kaka oh téléphone na ye appeli sango kaka boye atala kaka mouvement ya pasteur tanga monika pasteur alinga tala code ndenge ya lobi a filmer ye. Non. Le pasteur a dit aussi que non, ye azalaki ezalaki première page ya livre wana. Bande konanga botala la bokebi nyonso eza première page te. Eza première page te. Il faut le pasteur a accepter que a triché na ye. Eza lango pe problème moko te ya makasi ko tricher. Même ngala danoise dans web sabino na pasaki na bande de l'école na sala pe droit na tricha pe. Na tricha kutu makasi. Eza lango problème ite. Non, moi, n'a pas été problème fois les réseaux sociaux à Wangana. Tala les lorsqu'on va analyser, ba réponse au ya pesaki, et ça va réponse à l'okuta parce que ba senga bango code te comme code na yo soki abandon le basoki S15. Est-ce que S15 pour la okangangwe ça passe, il faut tala on a catch un livre parce que ya lo bakiaza mayele kuto ko distinguer. Vraiment ils allaient passer na mabandi konanga. Bino mo boyebi tozana se ya sous les baoba. Soko zwa ki mwa kopo tite, kopo café te, zwa kopo na yo to mela muke pour na to apaiser ba tension na biso et puis to continuer. To mela na biso et ça la ratokos na denga muke te. Wana la danoise mama leki na bino simple servante na bino oya yaka tangu nyonso na bandaku na bino pour na to lamusa conscience na biso. Bandeko bakosa biso te. To komi na temps de la fin. Donc mona ba nzambe akobi ko bimisa bango na poasa. Akobi ko lakisa bino même na biloko mikie. Boko mona déjà ke ba pasteur o bazo kosa biso. Ba yebi théorie, ba yebi ko loba, ba yebi ko enseigner. Mais ba sale la kango te. Makambo ba sale ba loba na biso, ba sale la ngote. Bango mo ba tchaka ba dimité. Bango mo ba sala ka ba gente, ba pasteur mo mami nene santé. Baroti de biso baka makasi. Est-ce que nzamba tindaka biso na mokili oto nyo kwa? Nzamba lobi ke asali biloko nyonso na mokili. Mais tango asalaki mutu, nzamba lobi cette fois-ci masali oyo azali ressemblance na ngai. Et puis lobi tout est bon. Allez azwa biso bana ko nyoko la biso to liaka te, to kota ba jeune makasi, to zo bambongo nyonso to kosala, to pesa bango. Ba pasteur tonyo kwa maka non tala bambisi na mai bazane sengo bandeke na likolo bazane sengo ba nyama na zamba bazana sengo mais biso bato mokili tozane sengo te
allez ba pasteur ba yesu so ba di ko bakisela biso makambo ebele na mutu bande ko nanga bosala attention bino mo bomoni nzambe ndenge akomi kolakisa bango na poasa soki tozongi bane passé église ya pasteur na biso wana oyo triché wana ezaki na Belgique boyoka makambo ebimaka na église wana représentant oyo atiaka kuna akomaka bakombo bato akoti na mulangi akunda bato vraiment bandeko nanga tozala vraiment attentif na bato nyonso bazali kokamba biso na biso tozali koleka na ba réseaux sociaux bolandelaka biso de près soki tozala ba comportement ya bien te bobetelaka biso maboko te boya bo corriger biso pasteur biso toza contre yo te parce que biso boko pe to tricha kapeti lelo tang musuda ba formation to kenda osala na ba école okotala pe pa benga ngo donc pe mo muke pa voisin ngala mema train na sala examen wana na badala pe mo ko tricher ezala mo normal c'est le passage obligé ngai nazo bisa bino mwana mayele a trichaka na classe mwana azali mayele soko a tricher azwaka kaka mutu azali zoba a trichaka na classe te aoyeba ndenge ni ata batuni ye question aoyeba ndenge ni réponse eza kote ni mutu atangi te boyebisa ngai mutu atangi na ye te siko batuni ye question bapesi ye livre bomona te examen musu basala yango atombo ouvert professeur penza ya lobi le examen botangi ya lobi ale mon examen eza atombo ouvert bozwa ba livre na bino biloko nyonso bozwa mais il y a toujours bato yo otangaki pete okozwaka pete parce que oye ba place réponse exacte soki livre eza na par exemple na atana tolo batana 65 pages bato nyonso question les années na page do tolo batana la page 45 yo tangaki na yo te yo ko yeba ndenge ni ke matière wana réponse eza côté kuna kaka mwana atangaki ndako loba question oyo na mona kiango place boy na paragraphe boy c'est normal ko koma pe na devant examen ba tunyo question ngai banda okomela nga mingi na opesa bino exemple na nga moko parce que biso pe to sala ba droit biso to maître banza o azali boso na mino azoloba na bino sikoyo na kati ya université biso bapesa biso ba cours na ba professeur mononi pe à son âme ba professeur Kitete ba professeur Jello professeur Lukusa ba bonjour esiko zali wana zaki professeur nanga onanda olinga mingi professeur Lukusa bapesa biso na ba papa ngoma bakufa voilà ba professeur Vundwawe oyo ba professeur na biso siko to banda ozala pendeni okoza pe otangi okope boye ba poser question déjà image wana ya place réponse eza ozomona ngo déjà na ba nini na yo na livre na syllabus na yo ou bien na ba notes na yo au moins ka o signal lobi non okozwa ka ba notes no bo ozoyeba pe na déjà na page ofungola ka boye pas o copier ngo ta ka ba grande distinction biso to lia ba bourse à Mobutu parce que tu vas dans un poil licolo ndenge mbukete donc tricher muto a trichaka wana majorité ba tu nyonso ba trichaka bazaka ba to mayele et puis ba tangaka déjà ezate kazo tricher na yebi matière te non azo tricher muso za pona ko vérifier si réellement réponse yango eza yango wana ou bien et kimio na mutu mais ozo yeba déjà que place nini na mona ki likambo wana alors ceux qui va filmer yo bikolo loko e komi nango likamo boye ovandika babandi ko filmer yo eza problème moté les collègues kutu na aleki ko koleka kutu na média pourquoi pour te justifier pourquoi o komi sous likamo grave yo moko il fallait leki sango eza nango normal ou bien leki o saliango lokola G olobi bon eza nango eza teke ko tricher soka ndenge nini mwana mayele a vérifier likambo na ye c'était juste na manako vérifier mais tala lelo sort na yo ba lobi ba kolongolo na université mais pour la kabno mo boyebi Congo ezalaka lelo ba lobi ba changer mais doyen penza ya université abimisi penza ordonnance a signé bien signé que pasteur soki kiziamina bazo yoka ye soki alobi bien te bazo longola ye na université parce que
recteur considérant que ils allaient tricherie. Tricherie vraiment avec un grand T là, tricherie à tricher. Yangwala bande konangai, ezala mutaza pasteur, ezala mutaza sango, ezala mutazali imam, ezala mutaza bouddhiste, mutu nyonso aza mutu azala ba défaut na ye na ba erreur na ye. Mutu aza parfait na mukilo azali te. Cela veut dire mutu abangisa muninga wa ezate. Bino moko bomoni un grand pasteur. Oh so ibokei bomoni bofukami bokwei na mabele, bato mususu bamoni bandi ko pamsa ba chaussure. Allez, lelo bakangi azoko tricher. Siko lobi ba okanga ye nani. Yango wana biso toyaki, malembe kande toyaka, toyebe ko la conscience na biso. Donc makambo ezate o bokotela ye te. To condamner pété parce que ça n'a pas problème ité. Ko tricher ça n'a pas problème ité. Mais ezande lisumu parce que lisumu est pas nzambe ya munene na muke ezate. Mais so ko sali lisumu na obaloba ani. Kene mbangu senga bolimbisi, nzamba limbisa na ye. Mais ko yate ya ko zwa su lisumu wana o lambango o pakolongo manteka, o pakolongo parfait, et bima lokola elongwe lisumu, elongwe tricherie, et comme bandako vérifier code, comme vérification à code. Là c'est les mensonges purs et nets. Point barre. Ba mama ba tata bandeko ba oya bino to comme na ke na suka. Biso be to yaki na analyse na biso. Po na biso peza to ye ko confirmer que zaki tricherie. Po na biso to changer na biso te. Bon mata bo kita ezali tricherie. Donc azala ki na ba caractéristique nyonso ya ba tricheur. O ezala ke un tricheur avant d'ara tout droité. Avant d'ara moi mupanzi et puis kingo na e ezaka toujours ezotala mwana se parce que azali ko tricher. Soko ko tricher na yo te, oyebi ko zotala code na yo, ozwa livre na yo ti likola mesa. Parce que les professeurs a dit que bana ba rotala code na bango. Pourquoi zotala oza la même caractéristique na ba tricheur? Non, là c'est pas, c'est faux. C'est il a triché. Non, il faut même pas discuter hein. Donc si c'était moi les recteurs, au le kakutu même na o le kasoki na barote, to renvoyer au kaka pour entrer parce que pour na ko bangisa misusu. Et puis bravo à un mouton enregistré qui est. Bande Rolanga bon condamné mouton enregistré qui était. Mouton enregistré qui est parce que il a vu qu'il trichait plusieurs fois. À la fin, elle a dit non, faut enregistrer. Ça arrive. Puis le bon quand ça qui exemple la liboso tricher non. Nanga oya na caméra na e a branché ngo kaka ke na zelarati pour la retricher non. A monique première fois tricher, deuxième fois tricher la faire lobby OK. Tika la trida balo penza. Après bozoloba non azoloba peke non basi ba yebi mwana ngo ba ko kangise na asalini. Qu'est-ce qu'il a fait les garçons? Il y a mal. Asale le rotin yondo sali mabe yango bazui ba preuve parce que ozali homme de Dieu, ozali homme public. So ezaki ngapela dano so na tricher ba kopé ko na bango ko filmer nga. Mais so ezala ngo mutu musu ba ko le ba pe ko lekisa. Mais tellement ozali oyebi ke il faut yonde ozali muto lakisaka nzela oza première personne dans l'église ebele ozala ngo monde entier na Londres au Belgique aux États-Unis partout. Après les lots bani satan côté la kiote papa pasteur zonga osenga bolimbisi na communauté point barre to comprendre yo parce que biso moko pe to tricha. Voilà. Basi musuku tu bazo tricher la kacha mabala. Mibali bazo tricher la kacha ba relation na bango amoureuse. Bazo limbisa bango. Et bongo yom to tricher la okana na cour à droit coutumier. Eh papa, droit coutumier. Ah, droit coutumier bandeko lisa ponge a tricher. Inda kaka to bongisa lobi quoi. Bon, botika la malamu. Bino mo boyebi kaka bandeko na ngai toza na se sous le baoba. O pe tozo benga live together bandeko na ngai ezokende bien. Ezokende penza très bien bandeko na ngai boya bo benga ebele. Soko bengi la dana zozwi la danoise te ko se tracasser te ko yoka mawate. Orozwa na yo ngai parce que na ko rappeler yo.
nasengi penza na ba couple nyonso o bakoti na sous les baobab live together o déjà baza ensemble nzamba lola batela bino bokende liboso et puis toko solola na bino lisusu tango mususu tokolinga tosala na 2020 été 2020 tokolinga la mususu tolia gâteau ensemble et ozala bien nzamba lola pambola bino a bénir bana nyonso o bakobotama na relation oyo ebimi na live together sous les baobab bana wana bazala kaka mayele lokola la danoise et puis bana wana parce que moi je me vante hein, je suis très intelligente là je vous nazoe sabino ba o nyonso batanga na ngai na lycée Mpiko na Tinuweni bayebi la danoise bayebi banza vraiment là Dieu m'a béni après ça intelligence à makasi wana vraiment hermo pepto mikumi sakana biso vraiment côté mayele mais na bande pe ko tricher parce que muto a tricher anda za mayele zoba na websa bino mwana zoba ata opesi examen tombo ouvert ozwana eti donc na manda pe ko tricher mais biso to ya batu moko nzamba sala bongo nde en tout cas eza moi côté wana yango to kumi saka nzambe kaka voilà boya ebele bobenga toza la vacances ya kozwa moi chéri na yo et puis nazo senga merci na bato nyonso ba prière pona ngai nazo senga merci na ba nyonso ba benga ngai juste pona ba soutenir ngai nazo benga na ba nyonso ba benga ngai pona ke nazanga eloko ya oliate nazanga eloko ya rombela te nyonso ba benga ngai pona baloba ke la danoise naza na souci te vraiment nzamba pambola bino bisika bozali na botika la malamu e yenga malamu na kati ya ba mabota na bino. Bye bye. Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo